Weekend elamu na mabota na bino bipai nyonso bozuli baku ya kolanda Mag FM oyo mokolo ya samedi tosala kabino rétrospective, c'est-à-dire to lakisa kabino ba élément nyonso tosala ki na semaine. Mokolo ya lundi tolakisa kibino ndenge tribalisme ezali kosalema entre bakongo na bayaka kuna na commune ya Ngaliema na quartier Kanluka. Pe toyaki kosalela bino réflexion ya kulu na ndenge ekomi makasi na ville province ya Kinshasa Bolanda. Ekolo bomoko etikala kaka slogan depuis Mobutu akenda. Deko na ngai bondimela ngai tozali na quartier Bolikango, plus précisément na kati ya Kanluka epai wapi population alalaka. On dirait kutu mutu moko azelaka ata butu ekoma te. 19h pile. Bakoti na bandaku bazali ko kima nini insécurité oyo wapi oyo ezali ko opposer ba habitants yaka pe ba habitants bakongo, c'est-à-dire ngambo ya bayaka bokoki ko kota te na ngambo ya bakongo pe vice versa. Et sengeli to simba ete conflit oyo depuis banda on dirait kaka conflit ya teke na bayaka na Kwamut. Bondi melangai eza problème pe pasi kota la esika nini en pleine capitale epai wapi ba communauté zali kondongwana nzoka ebandande depuis kala lokola esalaka pasi population aleli bonga mona na ngam na biso awa ya ngama bayaka na ngama bakongo boyokana ate pour vike poto inviter bango na biso batikela biso mabele oya bayaka po bazonga kota bakongo kuna poto bomanaka te tozala pena même moral na bango na biso batika biso musika batika mabela Kanluka mabela Kanluka za pona bayaka rando zwa mutu akote wako kende ngamba bakongo te mutu ngamba bakongo akoya awate do makamunyoso pas conflit oyo ebotami entre Selemba na Kanluka et banda depuis kala pour comprendre ten comment ba habitants en plein capital Kanluka bakota Selemba ote ba autorité ba biangami pona kosala eloko sinote tokola mukaka boye bato bakomi ko kima Kinshasa po bakende wapi. C'est comme si tozana na conflit ya Kwamut to ya teke na bayaka to sala eloko pona kozongisa kimia pe bondeko na kati ya capital. Phénomène kuluna na ville province ya Kinshasa ezo mata makasi lokola to ya dollar. Okozanga koyoka te na chaque commune tope quartier ya ville province ya Kinshasa ba papi mutu ba kati mutu lokolo tolito itope ba bomi. Kuluna ezo kipe nango lisusu RT kala babandaki koopere mingi na butu kasi lelo bakoma koopere tina moi kaka ndenge bozali komona. Population azali konyokwa mamakasi po azali koyeba te atambola wapi tope bakoma kotambola na mapata po bazwala na kimia po na se awa pasi na pasi. Tomituni soki gouvernement provincial ya ville province ya Kinshasa bazali komona ndenge population ezali konyokwa na phénomène kuluna. Opération Likofi ekenda wapie oyo ezalaka kokanga ben civique nyonso na époque wana kimia ekotaki po bakuluna bakomaki kobanga. Population bazali kosenga na Général Kasongo kozongisa patrouille pe ko renforcer ba élément na ba société na ba commune tope na ba quartier ya ville province ya Kinshasa po population bazwa kimia. Soki population ekomi na insécurité pe bakomi kokufa lokola banyama bakonzi boko dirige banani. Po mboka esengaka ezala na kimia population a se sentir à l'aise na mboka na ye awa peko kanya makasese etondi nango nanu te soki bokangi bango nyonso botiki bango kuna population akosepela makasi ekosala eloko. Jeune garçon moko aboya na ye koyiba na cadre ya Kalai Ngangu Kalai technique apona na ye kokata fumbwa kuna na quartier Kanluka pe toyaki kolakisa bino ndenge courant ekomi pasi na ville province ya Kinshasa wana belemo ya mardi.
Tangu ba jeune mingi na ville province ya Kinshasa bakoma ba expert na kikuluna ndeko oyo na kombo ya héritier ye a préféra na ye kokata fumbwa kaka na cadre ya kalai ngangu kalai technique alamukaka 5h ake na gambela kosomba fumbwa après aye na wenze abongisi mesa na ye abandi kokata botala azwi fumbwa abongisi akati amoni mbele simbite abandi kopelisa mbeli na libaya cheke mbeli ezwi minu azongeli kokata fumbwa na ye avec précision bino moko botala ndenge akati yango kitoko koleka kutu na ba mama ebele boyoka communication na bandi musa o ko banda bo mwana atanye lango classe na sisi classe na musala oyo papa na mama bazate bakufa tikuna nazo continuer musala oyo musala ya osala ezate bana msusu bazoke no iba na iba te na ko na mbungu ya fumba oyo na sisi classe lelo oyo tamwa mobali ndenga okata fumba misala ezate kokata fumba eza misala ba ya base me koma sikona ba mibali do misala ezate yango okata na fumba aboyi na kikuluna olia yiba yango okata fumba ne kana wendi oyo ezali exemple à suivre po ba jeune na place ya kokende koyiba kata ata fumbwa te kana yo ata mai okozwa moyen de vivre boyende ezalaka tozali na engomba mokonzi Kinshasa oyo bana Kinshasa bamesana kobenga kin label kasi kin yango ezalaka label soki mwinda ekopela oyo tobengi courant to pe électricité kasi mikolo yo constate osali ezali ete dans presque 24 communes ya Kinshasa SNEL a servir babone na ye malamu te talandeti awa tozana masina bipai nini bango balobi courant ekoma pasi soki bakonzi baata ya biso bakozwa bitata solution na courant po biso to courant to mona yango te toyoka yango kaka eyaka yango pe te mais bata SNEL bazoyena ba farti kopesa to mona courant te tokitaki pe na kanluka bisika nini bana mboka o bazwami na ngaliema batalisaki biso pe pasi na bango na o etali bongo pasi na bango na o etali lotiliki makambo nyonso pasi courant pe ezate 20h mutazolala est-ce que mutazolala ba 19h 20h Mag FM ekitaki bongo na département de distribution de Kinshasa na direction régionale Kinshasa Sud o ezwami na limité 12e rue bisika nini tokende kokutana na ba responsable la secteur baebisa biso exactement qu'est-ce qui ne va pas pour courant eko ma femme de nuit pour na mibali pe homme de nuit pour na basi c'est-à-dire ekendara 5h to pe 6h yango ezonga kaka minuit to pe 1h ndeboye to pe simbela na bakonzi baye bana kotala secteur o électricité pour mboka morote ezala émergent na kati ya molili. Mercredi tolakisaki bino ndenge aveni Oshwe ezali ya kobeba makasi Polanda. Balobaka na français après la pluie vient les beaux temps kasi na Kinshasa et commandé milelo na milelo. Tozali na croisement ya baveni Kasavubu na Oshwe na quartier Matonge na commune ya Kalamu nzela ebebi na ndenge ya defwate suite ya mvula oyo ebeta kilobi na butu pe lelo na moi esali ke nzela ekoma impraticable. OVD abandaka misala na kati ya aveni Oshwe abwaka ba beton na ye kasi tout la mwisi ya zazati lelo asundola yango kaka bongo misala isali makate. Selon information tozui sur place, gouverneur de la ville Jantini Ngobilape ayaka kopesa ordre misala ebanda kosalema, mais rien n'échange, situation ezali kokoma lisusu plus pure. Awa moyen ya koleka ezali lisusu te, bateki pe bazali ko déclarer po ba client bazali lisusu kokota na ba maison te. Boyoka communication. Ba client ba oyate. Nous n'avons pas de clients. À venir sa salité, muta omelande nini ba kota ndeni ni mayi muta lati propre ya kecha pembe. A le ka place na hotel mawapi. Kinshasa ezalaka nini yango OVD aye atiki gouverneur pe aye ndenge moko sikoyo etikali kaka président moko akita po solution ezwa maboye te pardon.
Rencontre ya président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo ndenge akutanaki na ba députés nationaux ya province ya Ituri pe ya Nord Kivu pona kosolola na o etali état de siège pe lisusu toyaki kolakisa bino lolenge basalaka kombo ya kokomba lopangu kuna na Koluka wana belemo ya jeudi. Président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi akutanaki na lisanga ya ba député ya Nord Kivu pe ya Ituri mokolo ya mercredi 12 octobre 2022 kuna na cité ya Union africaine. Pona kosolola na oyo etali état de siège oyo ekotiama na ba province nyonso mibale. Masolo yango ezwaki tango molai pendant 3 heures du temps. Président ya commission défense pe sécurité ya Assemblée nationale pe ya Sénat pe ba autorité civile et militaire bazalaki wana bango nyonso kaka pona kosolola na oyo etali likambu ya état de siège na ba province nyonso mibale. Esengeli koyeba ke ministre ya communication pe média Patrick Muyaya alobaki ke réunion oyo ezalaki nde po baluka ko requalifier to pe ko lever état de siège pona rapport oyo premier ministre Sama Lukonde apesaki mikolo eleki tangu akitaki kuna. Réunion oyo esangisaki batu ya société civile pona ko résoudre problème ya sécurité na province ya Nord Kivu pe Ituri. Kasi ba député ya Nord Kivu pe ya Ituri basengaki nanu na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi avant ya kozwa décision ya ko lever état de siège esengeli na ye asolola nanu na population ya ba province wana. Na ngambo mususu batalisaki côté négatif ya état de siège oyo population bazali ko subir mikolo nyonso. Kasi pona yango chef d'état alobaki na ba député batika nanu koyoka biyoka yoka eloko ya liboso bazala na bolingo ya peuple pe ya mboka. Abetaki sete na koloba ete bele ekosalema atako kuna mbilinga ezali kasi ba province wana élection ekosalema ayaki ko epengle lisusu na oyo etali projet ya 145 territoire oyo ekosalema alobi balinga te projet wana ekokokisama oyo esali eloko. Toujours na cadre ya kalai ngangu kalai technique bandeko oyo bapona na bango mosala ya kosala ka bakombo tozali awa na Kanluka quartier D avenue Bongono na commune ya Ngaliema epai wapi caméra ya FM Mag ekitaki sur place pona koyeba ndenge nini fabrication ya bakombo esalemaka bazalaka na besoin ya banzete kombo manzanza basete na machette yango nde epermettraka bango basala musala na bango malamu. Kasi esengeli boyeba ke misala oyo ezalaka bongo partagé par département misusu bakendaka kosomba banzete na bakombo botala neti oyo ayena boti na ya bakombo kilo ekotelie makasi abwaki yango na sebi misusu kuna pe bazali kokata banzete po ezwa forme kote kuna misusu bakata kamanzanza na ba risque ebele ya makasi po akoki pe kozoka soki pe otali bien kote mususu bazokotisa bakombo na manzanza après bakati yango bino moko botala ndenge kombo ekomi kitoko pe elengi babandi kokitisa yango awa soki ekomi mwa ebele akangi mupiku na ye aza mobimba akiti terrain kasi boyebake kombo moko etekamaka na 2000 francs to pe 1500 francs congolais bango moko bapeselaki boye kombo euta na Congo central yaka ba dépôt na Kibala yaka na dépôt na Selembao ba département musala manzanza na mbeli ukozoka na profiter ba accident pe na kasango bosoyi ba nzete ba tokendaka na kouta Kaluka wana Ketiba Mumbele bakapela balimete wana partout omona ba jeune mususu balukaka te eramoni yo kaka na cigarette ya 100 francs akomo menace yo luka ya lukaka te
Bazali a félicité pour na musala kitoko o bazali kosala pokini ya lelo misala ekoma pasi na ndenge ya kusakana te soki o créé te o kolia likemba ya mubesu. En tout cas oyo eza exemple à suivre. Boyende ezalaka. Vendredi, toyaki kolakisa bino lolenge chef d'état-major général Mbala atikelaki général Christian Ebonga elekaki ndenge nini pe lisusu toyaki kolakisa bino lolenge bakanivo ya ville province ya Kinshasa ezali boucher pe toyaki kolakisa bino ndenge mombongo ya mbisi esalemaka kuna na libongo bolanda. Remise et reprise na FRDC et Salemaki Bongo Lobby Mokolo ya jeudi na camp colonel Kokolo Oezwami Bongo awa na ingoma mokonzi Kinshasa. Boye baete général Célestin Mbala Musese oazalaki chef d'état-major ya FRDC ayebaki bongo na kotika ebonga na ye na nouveau chef d'état-major na kombo ya Christian Chiwewe. Yende akokamba désormais FARDC mapinga ya ekolo. Kasi activité yango topé cérémonie wana et salemaki na présence ya Yemoko numéro 1 Félix Antoine Tshisekedi Chilombo bakisela e béton nde ayaki pe azwaki ba honneur militaire oyo. Bakonzi ndenge na ndenge bazalaki. Premier ministre zanga kité ba président il y a deux chambres pe bazalaki sur place na ba autorité mususu nde bango nyonso ba ebaki na ko participer na cérémonie oyo ya remise et reprise ya FRDC kasi ya kokanga ezali ete Christian Chiwewe a komi bongo chef d'état-major ya FRDC makambo minene ezali kozela e notamment faire revenir tope kozongisa kimia na est ya Congo démocratique oyo bazali koboma koyiba ko violer mikolo na mikolo kasi tobosanite bunagana oyo ekangama na maboko ya M23 na sima ya Rwanda. Christian Chiwewe azali na mission munene oyo ezali kozela e topesi bonne chance na manda na ye asala musala kitoko po ete bana Congo bazali bongo kozela ba résultat malamu na oyo etali kimia na est ya Congo démocratique tobosani pete conflit oyo ezali bongo entre Tekeyaka na kwa muntu. Na Kinkole plus précisément na commune ya Nsele epai wapi libongo ya mbisi ezalaka nde tokutani na bateki mbisi o batekaka bisika wana me likambo akokamwa bateki yango bazangi bisika ya kotekela na maloba na bango batalisi ba difficulté ekomelaka bango to o bakutanaka na yango mikolo nyonso na ntango bazali koteka. Toza na mongusu nzomba zaiko makoko toza na difficulté makasi po toza na place à koteka te tala a prince so kamia leki awa eza mabe na oteka mobimba mutasomba zate kongo koma pasi po mutasomba mobimba $30 koka te fa somba ka morceau ya 5000 na soma ma 35000 40000 difficulté za la so na teki mobimba mutasomba ngo facile azate ngo fona kata morceau po kongo eza na difficulté makasi soki we mokonza wenza zalaki soin mais ça a été kozala te bakonza commune ba kolongo la salite batinda ba conteneur ba kolongo ba salite mama to pesa mono so correct to ya police ana 100 francs tiki à l'état 200 ba to sala on peut 200 nde to pesa 500 prince to te kapona wenje na so bakangango ba tika ko menacer gugumesra so wenje zate ba mo na place pona ni wenje umta uta musika centre ville alors tu wenje ko les api aibi wenje ko te wenje ko le ba clôture ba maison ba chinois wenje so ba teke wenje za bo kasi po na talo ya bambisi batalisi ete basombaka yango na talo mingi kolongwa na libongo kino ekoma bisika ya koteka yango esalaka mingi bateka yango pe na talo mingi o esalaka ke mbala mingi batekaka maboke bazwa makoki ya koteka yango na talo mokete. Rédaction ya Mag FM et sali constat que soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarqué baka niveau mingi ekoma nango boucher.
awako phénomène plastique eya na Kinshasa okozanga komona milangi te ndenge etonda na bakanivo nzoka nde kanivo ezalaka nzela oyo mai ifueleka kasi awa na ville province ya Kinshasa kanivo ekoma nango nde fulu. Yango wana banzela ezali kobeba mingi po mai mwaeleka malamu na kanivo ezate suite ya eta nango nzoka nde mai ezalaka ennemi ya makadam. Awa kotokoti na periode ya mvula soki kaka bamvula ya makasi elandani banzela mingi ekobeba pe population bakokoma kolela ke biso awa mwaeto lekezate biso awa tozindi nzoka nde nyonso wana ezali manki ya kokure bakanivo po bakanivo ezali bouché. Tokosenga kaka na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila na idéologie na ye ya kin bopeto atala pena nuna ngambu ya bakanivo po bakanivo ya banzela mingi ebeba pe abeta sete azongisa service ya hygiène oyo ezalaki na chaque commune pe chaque avenue po na kolandela eta ya banzela nyonso po boye tala ndenge etie tandenge sali kitoko te. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition lelo bopesa merci na équipe technique pe équipe ya rédaction oyo bazalaki wana pona kosalela bino musala kitoko makasi eloba nango maître Billy Maluwa oyo azali fondateur ya FM nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya te